Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. On a une imputation dommageable. Vous comprenez? Au fait, le problème qui est là, c'est quoi? Mon justice est fonctionnant, on a des preuves. Et preuve, tant que vous avez des il faut avoir des preuves. Infraction ni basali, ba okangama ou infraction ni deniles na ngefa basali. Imputation dommageable, c'est-à-dire bozako loba makambo aux familles bazo considérer que ils ont porté atteinte na honneur na dignité ya ndeko na bango o akufa. Vous comprenez? Donc ba interpréter ba okanga bango. Oui. Mais le problème qui est là c'est quoi? Mobile nini motivation nyonso ya loba lelo ki abota epé mwana mususu. Est-ce que ça pour nous bimisa que c'est azaki moins sérieuse? Est-ce que ils ont likambo ils ont tourné na simana ou ils ont poussé que bakendo loba ki abota ki c'est là où on est quoi? Mais c'est quoi le problème qui est là c'est quoi? Le problème qui est là déjà ba chantage wana. Vous comprenez? Yako banda ko yemba ndeko na bino soki famille ba juger que ils ont porté atteinte na honneur na dignité ya mwana na bango mwasi. Ba ko poursuivre bino pe na justice. On a ba imputation dommageable. Vous comprenez? Au fait, le problème qui est là c'est quoi? Mon justice est fonctionnant, on a ba preuve. Et preuve ndenge zawana tant que yozo loba likambo il faut en avoir preuve nango. Et puis ezana elo mususu ezake na loba kyango avant soki Marie Misamu abotaki mwana na ye soki bomona ki ndeko na bino abotaki moi là où je me pose des questions mobile eza nini ya kobimisa ke sœur abotaki mwana mususu en dehors ya rite eloko nini ebatami na sima wana. Est-ce que Marie Misamu abimika loko book émissaire que ba pasteur bazouela na entre bango sko ba kezo likambo ya ndeko ya mwana bango mwasi. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne Lava Céleste Nzela Lola. Et Sika Bonzambe et Kitarana Loyembo na Maloape na Misala Bonzambe na Bonzambe Lola. Ezo Futa Simana Antoya Kolobake Nzama Boto Kwaye Soufa. Merci na bande oignon tout bas soutenir musalo et là je vois le pasteur fais amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwa ya motema ya bivence de homo depuis Londres na maman Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston pe na maman Mami Munga motema ya papa Blaise Mbunga na Suisse. Bonzambe na Bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé dans le Seigneur toujours na cadre ko informer bino ba émission bien aimée to la na ba émission et salami na OP kenga mona salaki sur Marie Misamu mwana ya Marie Misamu enfin bien aimé toujours ko ba révélation misusu le na émission na biso bo toujours connecté. Qu'est-ce qui se passe bien aimé? Le CP na Marie Misamu. Shalom l'homme de Dieu. Shalom de Marie. Bonne santé. Yesu azobate la biso na ngolo nzambe toza très bien. Kala ozomona nazali ndeko so to mona na teboye. Ezala kaka nenzamba c'est prophète Eli. Montre-toi, cache-toi. Il y a des moments où yo tomi monisaka, il y a aussi des moments où tozwaka pour la présence nzambe neti mikolo to na ba programme chaque lundi. Tozala na bana na intendance. C'est ça qui fait qu'après ma retraite, retraite. Alors c'est ça qui fait que des fois, comme on a des mais avant, on a partout place aux alliés, maman, papa, bana, Nicolo, la merci beaucoup, apôtre Basile. Toujours dans le cadre de informer Bandeo Bazola Nabiso, l'homme de Dieu, tout déjà dans les vifs, il y a une émission Nabiso, l'isolo, il y a Marie Misamu. Réaction par rapport, il y a des propos, il y a des serviteurs, il y a Nzambe, prophète Deniles, na pasteur Ngefa. Au moment de Marie Misamu, Bota, mon amour en cachette, il y a Mobali, na
pasteur moro na limité. Ok, merci de Qualvin. Marambo il faut que le bat bien. Ezo sala Sony. Et au salapé passe na motema. Marie Misamou, elle a travaillé pour le Seigneur. Elle a aussi ramené beaucoup des âmes dans le Seigneur. Alors, à quoi mériter, elle mérite beaucoup, à titre posthume bien sûr, mais pas y a allégation yaboé. Bon, parce que Azahi moi aussi, il faut qu'il abota. Mais ce que moi je peux dire c'est quoi? Dire que abota qui en cachette, c'est grave. Moi si abota en cachette, abota qui mutunyoso, pasteur, prophète, évangéliste, mutunyoso a droit à la vie privée. Ce qui a déjà dit bon que nabana oye aboti acha au premier plan rythme samu et que moi na mususu a présenté été et ça y est moi j'ai dit a gérer vie privée na mais je ne sais pas si il y a na vie privée na ba onto faut authentique plusieurs ba na ba vie privée ba na deux vies moko vie moko en public une autre en privé papa oh que bazo sama mo ya kuku ya mabe mokilezo ye baté donc bino ba sala nzambe il est permis que vous appelez la vie privée net que hypocrisie mo bozo ça. Non, il y a une différence, c'est là où nous devons différencier. Il y a une différence entre vie privée na hypocrisie. Il faut tout ça la différence ouana. Donc au botono en cachette, ozo ça no kinduma en cachette. Non. Non, OK. Oui, bi Paul Bible et l'obinin. Paul a reproché Pierre. Paul a reproché Pierre pour la hypocrisie. Parce qu'il a reproché Pierre à lui, na couture aux autres, c'est dissimuler na ba païen. Il y a une différence entre vie privée et moutou. Parce que pasteur Azamutu, chantre Azamutu, Azan a droit à Azan vie privée naïe, Azan a droit à protéger l'intimité naïe. Pour nous peut-être ba détracteur, pour nous ba makamo, même Paul Abini. Alors que tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Paul a dit que si pour un aliment, je préfère que Nassalamote. Donc l'homme de Dieu, le col a moutou, Azan a droit à son intimité, Azan a droit à sa vie privée, oui. Okay. Ce qui est différent de l'hypocrisie. Hypocrisie, c'est quoi? Ils allaient double face. C'est-à-dire, aux autres, sa apparence, c'est oh yo zate. Aux autres, sa apparence, c'est oh en cachette au salate. Et ça différent de la vie privée à moutou. Et ça différent de la vie à couple. Moi je crois que au Kola mukatena tongo boy okomona exemple na ba papa na biso o nzamba tombola na kata mboko. Au Kola mukana tongo te OK na ndako général Sonika boy. Au Kola mukana tongo te OK et pas pasteur mutombo. Au Kola mukaka te ola muti na tongo bina keta la mutu X na keta mutu Y non. Pourquoi? Parce que bazo préserver vie intime na bango. Bazo préserver vie privée na bango au kotiki lango accès na mutu nyos touté. Parce que Marie Missa mupé le kola mutu. Azepe na vie privée na ye. Oh, à côté qu'on protège, mais place ma bé koya, les quand place ma bé koya, ça soki mutumora tunaki et nombre abana, que awangani. Tant aux autres qui ont la vie privée, oui. Par là, tant aux autres qui vie privée, qu'est-ce que vous comprenez par vie privée? Il y a un serviteur de Dieu. Oui, c'est que je comprends pas. Oui. So autant na Bible, Ndekwalvin, na bato ba Olanda biso. Nanya ko betela ngai vie de famille à Pierre. To vie de famille à Jean. To vie de famille, il y a Matthieu. To vie de famille, il y a tous ces gens-là, il y a l'apôtre Nyos. Moutumonta rotombola musapilelo. Alo baké, Pierre Azaki na bana boye, abande ko vanda boye. Na Bible exacte. Nzamba préserver ba vie na bango. Dieu n'a pas voulu à ce que vie na bango ezala étalée. Et puis pour dire ça, nana vie intime il y a prêtre catholique azate. Basango bana vie privée na bango o ke ba vivre na kata couvent mutu ana accepter mutu ana lote ba kutana na batu au prêchoir babima après na bandimi na basser la vie privée. Oui non basala la vie na bango les reste na koye batin mais attends que des gens ndeti biso na quartier o ebsanga te que sango mo père mo avant da ça n'existe pas basango ba vanda na kata couvent pourquoi et ça pour protéger cette vie là. Parce que si on te protège, vie on a été en gros on a vie au non spécial. Non ça la différence. Tant on a vie privée zanine. Et ça vie intime, vie à honneur au mutunyo so ana droit nango. Ne na ça bolo quoi pasteur. Na ko ça la peine nda kunangai, na lati kilote. Mais si on attaque un homme de Dieu, na ko tambola bon na place publique hein.
c'est sa vie privée et sa vie intime oyo et sa droit moko le plus légitime et ça reconnu dans mutu nyonso. Mais il faudrait que tout confondre dans une hypocrisie. Parce que beaucoup viennent à la télé avec l'hypocrisie. Oh, bah, on va cantaquer et sa vie privée. Non. Parce qu'on parle à l'homme de Dieu. Oui. Yo zali contre. Au téléméli, réaction, il y a prophète Deniles, pasteur si c'est Ngefa. Oui. Donc, bah, côté la vie privée à Marie Missam, il fallait que pas côté la vie privée. Bon, au fait, c'est. Et là, on a précisé ça de Gualvin. Et là, on a tous se comprendre à Isaac. Ceux qui sont vivants, Marie Missam a wangane mwana wana. Là, ça devient un problème. Ceux qui sont vivants, mais tu vois non? Combien des artistes, combien de stars na biso? Ok, so botunye nombre des enfants bika na ban ebele. Ma bezali ceux qui des sont vivants a wanganaki. Ke batunye wana bana combien bina na mwana moko. Wana ne mabe. Parce que wanga na mutute. Oko wanga na te o abimi na ban trai na yo. Soko ko pesa nombre te mais oko wanga na bango te. Parce que même moi, na soka koli ba brandir émission wana. Que ta maman a binolé ba tuna qui est nombre de bana ba na moi na ka moko et relésé. Non abanaka ko lobela ko ta bango le démarrer. Mais c'est oui, c'est ça justement. On ne sait pas ba raison ni ça là que alobela ka rita alobela o wana mususuté. Toko en vouloir te parce que ne tolobara et pas na biso biso batu mwindu ba sambisaka mo weité. Ceux muto akufi, il y a ce qu'on appelle le respect dit aux morts. Beaucoup de juger était pourquoi à Salaki Boité, pourquoi à Zongsaï Boité, pourquoi à Lobaï Boité. Non, notre sœur a servi le Seigneur. Et puis à Salé Linzambe n'a pas capacité, n'a place au Akokaki, n'a place au Akokaki, tous abissonions soba témoin. Omoni. Mais si, le problème qui est là, c'est quoi? Le problème qui est là, il faut que la paix, honneur, la dignité à Moutou. Nazo c'est répété pour dire quoi? Ce qui a wangane moi nana de son vivant. Au monde il y a une différence entre Kobomba Mwana na Kouanga la Mwana. Ce qui est au boti, mais aux Wangana e. Aux Sabatuke, non, Sobatunyo, est-ce que aux Alamoi, aux Wanabana combien, yo bingana kana rythme samu, c'est différent. Nasoe Mutamonike, na ko étalé, vie na été Azaki Mutu. Marie Misamu, so landi be mission na e au monde que Azaki na ba frustration na e. Azaki na ba stress ne surtout na o étalé makambu ya mariage. Parce que le plateau n'a mingi bando tout n'a concernant mariage et au moment que c'était une femme oyo et ça problème et bané rongé. Ndeko ebi ko sai la nzambe. Il y a des questions oyo nzamba tika ngo moni pe mutu abundani nango tipa zui réponse nango te. Paul azolobani abina sambela ki nzambe alongolanga et shard oyo na zalaki nango. Mais nzamba ebisinga bi ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et ça ba faiblesse musu o nzamba tika na ba vie abatu. Au moni mosala nzambe so avant de se poser la question mais nazo salé la yo nazo teya nazo gêner nazo prier pourquoi makambo aboy. Je pense que notre sœur Marie Missam aussi s'est posé des questions par rapport à ça. Mais pourquoi vie ezo koma boy, pourquoi situation ezo koma boy, pourquoi na koma boy. Mais ce qui lelo Nathalie ba mission ya ndeko ya prophète Denis c'est que je respecte Nathalie pe mission ya pasteur Ngefa. Mais ce qui est là, c'est abotaki. Kobota ya lisumuté. Kobota ya lisumuté mais mabe ko ma peut-être ce qui bomo chanter de konabi bomo ça ba chantage. Vis-à-vis oyo abane considérer le roi ba papa na ye. Ce qui est là beaucoup mo chanter, je crois que ce qui zalaki ke ba oui ba yo kaka vandi place moko abano regretter na motema. Donc, voilà. Par là, l'homme de Dieu, on le dit que Kobota est à l'issumute. Donc, Marie Missama Boti, net que Badeni laisse Bakoti na Makamongo, Boti, c'est normal, Kobota est à l'issumute. Par là, on doit reconnaître que Marie Missam a Bota qui m'a moussous. En dehors, il y a Ruth Missam. Parce que le Kobota est à Malam. Et dans le l'issumute, il y a Bota qui Badeni laisse Batika Vina et qui m'y a toi. Assez à Kofi. Bon, si on a roloba, de quoi vient, si on a roloba na roloba ni, et l'on a roloba zani. Kobota ezalango lisumute. Et d'après ma bête. Mais si quoi le problème qui est là c'est quoi? Nga na vana tikalo vana na Marie Missamute. Mais ba mikolo wana, ba ene wana, ils ont passé du temps na sœur Marie Missam. Bangonde ba koye ba vine mieux. Bangonde bana ba vérité. Il y a vie à sœur Marie Missam. Je crois que Bakolo Bapé Makamo est vrai parce que il faut dire la vérité. Je ne sais pas ce qui a boté ou bien a botaté.
Mais peut-être, il faut se poser la question, bazobimisa likambo wana pour quelle raison? Est-ce que exemple ba compte à rendre mogoza na simawana? Est-ce que il y a quelque chose au bakomo réclamer ou bien ba osala ngo pourquoi? Qu'est-ce qui se passe que Marie Misamu abotaki mwana? Abotaki mwana. Abotaki mwana, oui abotaki. Sikoyo bit na mweza nini? Bazo elo nini bazo landela na simawana? Ba mobile motivation oyo tinda ke ba bimisa lelo ke Marie Misamu abotaki mwana ezani. Est-ce que pour nous rebimisser que azaki moins sérieuse? Est-ce que pour nous rebimisser azaki hypocrite? Est-ce que eza pour nous retalisa batu ke na éviter raison penda robimisa ki abotaki ezaki nini? Parce que aza mwana na bino à travers na l'église na bino ayembaki bo bengisaki ye bozaki pe honorer na ba qualité ya ba service na. Mais ce qui le bo décider que non abotaka pe mwana mususu en dehors ya rite. Il faudrait maintenant qu'on faire comprendre des bateaux. Et l'autre one ezobima pourquoi? Ezobima pourquoi? Est-ce que batiraima mo eza entre pasteurs nde bakebimisa ba argument wana ou bien likambuni nezobata manasima wana? So vérité bimi. Nga aza contre ni prophète Denis Lesi ni pasteur Ngefa pour bango bavandaki na ye bayebani na ye. Mais le problème qui est là c'est quoi? Mobile nini motivation nyonso ya koloba lelo ke abota ipe mwana mususu. Est-ce que ça pona bimisa ke sera azaki moins sérieuse? Est-ce que les gens ont tourné dans Simana ou ils ont poussé que c'est là où on s'est posé la question et là on est tourné place. Parce que Bandika après avoir que le pasteur Soni Mutombo Mukuna Kakenza Batelemela qui Denis Leske a les calibosoté a Tchela Moïse Mbi Maboko. Voilà. Ba déconsidéra qui est quoi. Voilà. Donc si il faut se poser la question. Est-ce que moi nango ba mo bimisa wana? Est-ce que ça n'a pasteur moi ça lié dans quatre mois non? C'est ça le problème au Toko se pose parce que question tunion est très important que ebimi juste après matanga ya patriarche Emmanuel Mbiye. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pasteur moi ça lié dans maman moi na pona yo qui déjà na mission au Tolanda ndeko Denis le salobi que papa moi na wana aza soki banda elogoni banda robot il y a triomphal ti ce 18e. Alors on doit se poser des questions. Est-ce que et ça lié dans ma camouana? C'est là où il y a les problèmes. Ndeko Alvin. Oui, il faudrait. On a pas émission dans tourner na danseuse à Marie Missam. Non, wana na ozo tempo na Hollande. Alors il faudrait to comme à un niveau moko. Omoni ndeko ministère est très compliqué. Ministère est très compliqué. Les lots, ceux qui te vendent bimsake, c'est à Botaki, c'est à Salaki Boy. Finalité dans mes années. Bit dans mes années. Tous les gens qui ont samokilini. Au monde qui Babylone qu'on a nyonso, ils ont porté discrédit. D'accord, il y a Christ. Ils ont honoré l'église, ils ont fragilisé l'église. Voilà. Ok, merci beaucoup papa. Nazobeta toujours c'était likamouya qui vie privée, Marie akoga ko bota ata boti mwana mobali mwana musule qui a ruite et vie privée et dans ngo mabete et ali sumuté. C'est ça non l'homme de Dieu. Oui. Ok. Tu ko bande o bazola na biso. Exemple que eza netuyo. O bali nanuté OK o bota. Bandi miango roté ya bango nini. Soit au sali ba maman en cachette au benyon que vie privée na miso mokilo mo que non mokilo soki ba yebi ba mona ngo que za bien teza mabe au bali en cachette oyoko bota mwana mobali en cachette ndenge que ex danseuse ya Marie Misamba o babana na Marie Misamba lo moi qui pas apôtre de baba après ba sali album premier deuxième album na Marie Misamba ndé alobaki yo trouvant normal ozolobaki za vie privée dans on peut di sumuté. Non, il faut qu'on différencie. Il y a une différence. Mabe ezali acte. C'est-à-dire que sangisanzoto avant le mariage. Mais moi nazali sumuté. Moi nazali sumuté. Moi na o ayena mukili azali sumuté. Ah bon. Ce qui moi nazaki lisumu na sens wana nde Salomo koma wana Israël te. OK. Salomo aza mwana oyo abotami kuna makangu te mais abotami na crime. Abimi na adultère pe na crime. David a vu moi si abato a vu na tatane abomié. A vu na mobile n'est pas doit abomié. Mais Dieu s'est choisi seulement moi na wana. Abiyé innocent ya bato.
azan elo moté. Alors par rapport à question otuni ezani, par rapport à question otuni ce qui a sali makamwana ndeko Alvin, il faut tondima eloko yo que mutu o nzambe abenga azarana ben perfection na ye. OK. Dieu n'appelle pas des parfaits. Vous comprenez? Mutu le roi Moïse, un grand prophète, oh nzamba zoué bisa datana kore, azoué bisa bangabi, quand il y aura un prophète au milieu de vous, moi l'Éternel, non solennel n'a pas songe n'a pas énigme, mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle face à face comme un homme parle avec son prochain. Mais mutu abongo à côté na mboki lakate. Nzamba zui a nzambe a marché ba moté pour na Moïse ke okomona mais okota te. Sans que na lobela ba David. L'homme selon le cœur de Dieu a cause dans la capacité malgré le cœur de Dieu ya ozwa moi si a mutu pe roboma mobali wana bomie pe histoire isili. Mutu nyonso na nzoto oyo parfait azate. Ale moloto aloba elo mona répéta ngo abi. Si l'homme qui ne peut voir les cœurs condamne, toi qui vis dans nos cœurs te compatis. Je crois que si on te commence à la moussala, il y a qu'on reprocher ou bien il y a qu'on lapider bande qu'on a vu ce qu'on a erreur na bango ndeko toko boma batu et belé. Donc mon yesu ici femme au bakende ko surprendre na flagrant délit abseni. Abissé que celui de vous qui n'a pas commis de péché jette le premier la pierre. Pourquoi il a dit ça? Parce que Jésus a regardé dans tous ces gens-là à Monique, ma bé au moins moi sur la salle, ils appellent la kachabato nyos. Mais la différence seulement c'est quoi? La différence c'est ça seulement parce qu'il y a moi sur monani. Il y a moi sur monani mais il y a oyo et monani nante. C'est ça la différence. Maintenant le problème qui est là c'est quoi? Il y a Marie et monani, il y a pas Denis les bamabo, ba on ba salarié monani. Il nga kouteza il y a pas Denis les cité mais nga kouteza il y a ba tunyoso. Il y a Marie Missa Mousso et mon anime, il y a battu belé en cachet. Koleka kout oyo wana. En réalité, toza batuto sunganande na prière. Mais toza batuto bandako c'est lapidité du jour et nuit. Oui, bien de quoi c'est grave. C'est grave et c'est très grave. Tant où ils ont reproché Moutalikambo, yomo au salarango. Mais tu apparais, liboso batu nyonso, n'apparence mo ya piété, ya sainteté. Asali bongo pona nini azongisi boy poni pendant que conscience ne je biso que oh ya sali on na sala wango non il y en a aussi oh ba sala biloko wana mais que ma bien bango monité merci Seigneur. Paul a ébisi Timothée ni abi n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Nasima abaksini abi parce que les péchés de certaines personnes ne se manifeste pas directement, mais se manifeste avec le temps. Ndeko, au monde et là ma bien batunsu et mon immédiatement. Mais ça batunsu ma bien na bango et c'est un temps. Et c'est un temps pour et mon nana. Je crois que biso nyonso attaque bana nzambe. Il faut tout belo mo que ce qui m'a bien batunsu et mon nani. Et ça peut na bateau ba osala mabiko le kabatwana. Ce que nous pouvons faire, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de se soutenir dans la prière. Dieu ne nous a pas envoyés pour nous juger entre nous. Nous avons besoin pour tous se juger. Tout ça, il y a un jugement, il y a une valeur. Pour tout ça, il y a un jugement, il y a un critiquer, mais nous sommes là pour nous tous se soutenir. La Bible dit quoi? Vous qui êtes forts, vous devez supporter les faibles. Il faut tout comme à un niveau. Parce que ce qui est l'église est atteindre la perfection, voilà, il faut y aller directement. Mais il faut que les gens comprennent que l'église est autant de la bateau. Oh, bah, maïna makila, bah, bah, défaut. Mais au-delà, il y a une histoire, nzamba zui li kabonai atiena katia bateau. Ce n'est pas à dire qu'il faut battre na masumu, non. Bible zoloba, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nzambe na masumu et simbarate. Ndeko, nzela nzambe, navia masumu, navia perversion, et tambolate. Somo sala nzamba otambola bongo, yebango, et quoi tendre et tôt ou tard. Mais pour moi, je trouve que la place, tout c'est lapider la place publique. La place, tout c'est dénoncer la place publique. Il faut tout sunganande. Ceux qui l'autre comprennent que c'est razagi na hypocrisie. La tambola est bien. Il y a ce qu'on appelle le secret d'État. Ah bon?
Oui. Pas secret. Il y a ce qu'on a Nakachamboka. Il y a ce qu'on appelle les secrets d'État. Beaucoup de talents dans la place publique pour fragiliser. Je crois qu'il y a un cadre pas église. Azan ne qu'on a biso. Toko protéger épée. Toko sacrifier été. Toko sala teto ando bimisa makambo et ko remettre musala non social mari misamu asala ki batba ando remettre en cause. C'est que c'était une aventurière. C'est Kazaki na vie abo, c'est Kazaki na vie abo. Est-ce que a vie wana nzambe pe azako partager ngo biloko wana ils sont fragilisés l'église. Oyebi bako dénoncer wana ndeko na lobelo mo pona succès. Et même témoignage ni. Nanya ko loba lelo ki yana sœur mo abongoli motema, yana frère mo abongami parce que la ndio mona ke ko dénoncer wana et comme si noka ba incrédule. Ils ont rendre ba de plus en plus ba incrédule. Oh musala yesu zaki pour gagner les âmes. Mais si ko ba ko dénoncer wana rôle na mwezani et pe ka ba sambela et rendre ba incrédule et pe ka ba ke ba prière. Ils ont longo la confiance ya peuple et pas ba sala nzambe. Or que la Bible est claire. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Je ne pense pas que Nzamba commettra qu'erreur. Aïbi Sabana na ebasa na confiance ya basali na ye. Tout dénoncer ba erreur bisonyonso. Nous faisons les ba erreur ezali. Mais ya ko talent on a ba sens ya boy comme si il y a un acharnement. Et ça pena malamu mingité. Voilà ce que je peux dire. Okay, merci beaucoup l'homme de Dieu, apôtre Basile. Mutuna musu les aux apôtres Karato, aux adi peut mettre avocat par rapport à nani qui autant droit l'homme de Dieu na bande obazo la nabiso. Ba makamu ba émission de Nile ça sali sur Mowei, Marie Missa Mosakufi, atiki mwana Ruth famille Bazawana, ngefape ayoko bakisa lisuko confirmant OK. Il y a solo à Bota selon loi ezani parce que famille peut bako aussi dika ou comme mirana opese na loi o ke bino botanga l'homme de Dieu ezama be ou comment bon ndeko Alvin bakoki ko so que ezali kambo ba témoignage boye bako poursuivre mutu pona ba imputation dommageable. Vous comprendre. Au fait le problème qui est là c'est quoi? Mon justice et fonctionnant on a ba preuve. Et preuve n'enye zawana tant yozo loba likambu. Il faut en ba preuve nango. Et puis ezana elo mususu ezake na loba kyango avant. Soki Marie Misamu abotaki mwana na ye. Ndenge batmi balé parce que bilobi l'affaire, il faut la traiter si la déposition de 2 ou de 3 témoins. Si il y a 2 ou 3 personnes, si il y a 2 ou 3 personnes affirmer que Azagi na mwana. À part Ruth Misam, à part Ruth. Je crois que bangonde bazaki naï, bangonde baï vi naï. Mais c'est quoi le problème qui est là, c'est quoi? Le problème qui est là, déjà chantage wana. Vous comprenez? Il y a ko banda koyemba ndeko na bino soki famille ba juger que ils ont porté atteinte na honneur na dignité ya mwana na bango a mwasi bako poursuivre bino pe na justice soki famille non net que famille ba porter prophète Denis les plaintes na ngefa plainte na ba marambazo ba sur Marie Misam au lobby que na loi ba ko porter plainte ngefa prophète Denis na makamazo ba en tout moment na ba émission que Marie Misam abota so famille qui ba porter bango plainte l'homme de Dieu eza nini eda infraction ni basali ba okangama ou infraction ni Denis les na ngefa basali imputation dommageable ça dit bozako loba makambo o famille oui bon ngai na matière ya nzambe moni yesu alobi boy même Paul a obi so to un problème to traitango na kati na biso na l'état l'état bon so net que ba juger bon que ba que famille a jugé que makambo bato ba oloba parce que ezaka prophète Denis les cité eza pasteur ngefa kate eza pe na bato musu ba ko oloba biloko wana mais so famille ba juger bon que ils ont porté atteinte na honneur na dignité à moi na bango akufa même na dignité ya foyer au atika vous comprenez nde wana ezaka famille wana te ezaka mutu nyonso
akoloba bon pona likambo boy on va saisir la justice wana siko tant ba saisir justice wana et comme justice à ça musala na vous comprenez mais nous en tant qu'enfants de Dieu nous en tant que chrétiens quand il y a un problème tolingato lo bango na kati na biso po ici là parce que pourquoi pas que Denis laisse prophète ba que na ko famille ma très bien que nous recevons ba on ba les on a TV parce que comme un moment que ba porter ba on plainte ba jugeant on à l'amiable que église essaye que bobeng non. Bon moi je pense que famille a Denis Lesipé pardon famille sœur Marie Misamu ba ko ke na ngope na justice té dans sens que et pourquoi que Denis laisse aluka ki famille que ba solo là c'est ça la question il y a monde de questions ceux qui Yesu abini son ne kono asali mabe luka yonaye so ayo kité oluki sous famille wana mutu moko so ka yo kité aujourd'hui deuxième personne so ki bomona ki ndeko na bino abotaki moi là où je me pose des questions mobile les anini ya robimisa ke ser abotaki mwana mususu en dehors ya rite et loko nini e batami na sima wana est-ce que Marie Misamu abimika lokwa book émissaire que ba pasteur bazouela na entre bango sko ba kezo likambo ya ndeko ya mwana bango mwasi parce que mobile na ngwezani raison na ngwezani Marie Misamu abimaka aza aventurier mobile ezanini qu'est-ce qui se passe na sima likambo wana ba pasteur bazolandela nini parce que e osala nini so ba informer ba tulelo ke abota rapé mwana oui OK abota mwana et après ba sambisa mwana wana ba kene na justice pour basala nini et puis ça apporte quoi na église corps de Christ ya ça va tout que c'est Marie Misamu abota qui ils ont apporté nini au monde que ndeko Alvin biloko wana nyonso ngai personnellement na mona que ezaba manœuvre moko dilatoire ya satana ezaba manœuvre mo au monde de ténèbres injecté na quatre églises alors si je peux dire quelque chose aux enfants de Dieu ezake bananza metos à la distraité partout aux alliés, aux en Afrique, aux en Océanie, aux en Europe, aux en États-Unis, partout, tous à distraiter parce que Satan a côté à coopérer. Et puis Moussala Nyonso, Oyo, ils ont comporté atteinte na œuvre de la croix, na cause de Christ. Il faut que la Moussala on a très bien. Moussala Nyonso, ils ont pexé sabat ba sambela, ils ont pexé sabat ba vers Christ, ils ont remettre en cause l'œuvre de la croix, il faut tala musala na très bien. Moi, j'ai dit à quelqu'un, banda babandi ko dénoncer et apporter témoignage ni. Combien de pasteurs féticheurs basi batiki babi bon, le quoi bazo dénoncer biso. To sala sous fétiche dans quatre églises. Mais so landi biloko no mona ke ils ont fragilisé ka ba foi bato. Ils ont les misa bato prière. Ils ont baissé parce qu'on a ko baissé on a bana nzambe ba mo telengana. Bazwe bateno ke sambela pina luka pasteur nini po ba o nyos bazali boso batali si que ce sont des faux. Siko ba vrai ba ke vanda wapi. Et tche peuple na kata confusion. Nzamba sunga ba oyaye mon frère ma sœur partout place aux a. Er toza na ngoza er à distraction te mo Christo nyos faut tellement na prière. Mo Christo nyos faut sambela, mo Christo nyos faut la vigilant parce que la Bible dit votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Ne donnez pas accès au diable. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Apôtre Basil. C'est la fin de notre émission. L'article est quelques minutes, à pendant 5 minutes. On peut un message non Yasuka, na bande Bazola Nabiso, et votre numéro de contact. Merci beaucoup. Tika Nzambe Alola a Pambola Biso, Nalingi, Tozwaka juste pensée biblique mot na kata Bible. Pendant quelques minutes seulement oyo ndeko asali biso article biso temps o totanga na mukanda il y a livre il y a Juge chapitre 6 totanga les versets totanga les versets totanga Juge chapitre 6 les versets 24 au verset 26. Je lis au nom de Jésus. J'ai donc bâti là un hôtel à l'éternel, donnant pour nom l'éternel paix. Oui, verset 25, la Bible dit, dans la même nuit, l'éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Nasambeli, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, j'ai béni cette parole. Na pas moli batunyon so o bakozwali baku ya Olanda biso na mateya oyo
o nyonso akangami akangolama o aza na problème azwa solution o aza lié azala délié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Naïbsa abiso, monde à ténèbres éthique la mutu apparence et botolier réalité. Mokila molili batike la mutu apparence. Batikelo apparence à mutu maele. Batikelo excusez apparence ya salarié. Batikelo apparence ya mwasa kitoko. Batikelo apparence à boga. Batikelo apparence nyonso wana me bazui réalité balongoli yango. Bakotikelo apparence à réalité. Ya bakotikelo apparence ya salarié. Mais yo moko yebi en soi mbongo gagner à la fin du mois au salaire na ngwe loroté. Bakotikelo apparence à femme mariée toi homme marié. Mais yo moko yebi ya na mari de nuit to femme de nuit moko bimela ko wana. A 500 nzoto na yo butu nyonso. Bakotikelo apparence ya moi c'est bota. Mais bazui li pamboli na kati ya bana balongoli yango nyonso. Yango bien aimé. Tu as besoin de côté dans la profondeur à prière ya oluka nzambe pe osenga nzambe akangola biso na bande ko lobela si ba alliance de sang na linga les ba alliance ya makila alliance de sang ezali ba alliance oyo ezali lié na mutu du fait ya famille o abota minango bien aimé ba famille to bimeli ya na ba réalité ba coutume to bimeli nango ya na ba réalité. Ceux qui s'occupent nangoté et qui s'occupent na yo. Le problème avec ba alliance de sang Isaac etambola na mutu partout. Etambola na mutu bisika nyonso. Ezaloza na Kinshasa, ezaloza na intérieur, ezaloza na Afrique, ezaloza na Côte d'Ivoire, ezaloza na Mali, ezaloza na Europe, ezaloza na Asie, na États-Unis, partout. Alliance ya makila etambola na mutu. Yango mona même phénomène, même réalité aux aïna na Congo, au bikalango libanda mboka. Même réalité aux acquis dans autant aux acquis célibataires au bic autant au bali. Pourquoi? À cause de l'alliance des sangs. Bien aimé, et comme il tente mon frère, ma soeur, tout ça mais là, nzamba longo la réalité. On yoka nzamba epsi Gédéon. Nzamba epsi Gédéon. La Bible a dit dans la même nuit, verset 25, livre Agis chapitre 6, verset 25. La Bible a dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés. Nzambe alinga kena Gédéon bitumba alinga ke bunda alinga kota Gédéon na kata champ parce que Gédéon va avec cette force que tu as parce que yonde au kangola libota na yo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nzambe o ala makoki nyonso Nzambe asali ko onase mais abisi Gédéon abi avant au kene détruire nos hôtels de Baal, détruire nos réalités famille. C'est là où je me pose des questions. Pourquoi Nzambo a ma coquille nyonso? Encore tant moi Gédéon bongoté. Encore se promener, encore tant moi bongoté. Mais il fallait que d'abord Aïbza Gédéon a détruit l'hôtel de Baal. Nzambe, est-ce que Nzamba zanga nguya? Est-ce que Nzamba zanga force pour tambola na Gédéon? Non. Mais Nzamba e bakike, mokilo ye mowa kela et y a ba loi. Il y a ba principe, il y a ba norme nango. Et que le coup la Gédéon a mwana ya tata wana soka kena bitumba bongo et loko ya tata wana ekobanolanda ye. C'est ça Dieu a compris que avant to kenena yo il faut banda ko renverser no eloko wana. Bien aimé, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Ba sambela na misu makasité. Ba sambela na loyengete. Tango sambela il faut ba keto vivre na mokili yana ba principe, yana ba loi. Et même Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre a ébiango. A ébi qui a tambola na muto boité. Son atambo ne boy échec ezali. Yango remarqué même David. Affronter Goliath, il faut dire na ba no bunana bitumba famille wana. Ba lion o ba kota na kacha famille, ba oso ba kota na kacha famille. Mon frère, ma sœur, ozola nanga na habité réalité famille na bino ezanini. Yango mona ozo no musala. Libala ezoya. Ba relation ezoya. Mais ezo souka na nzela pourquoi? Parce que ba combat famille olonga onante. Parce que alliance ya makila et katanité. Parce que réalité on nzamba ebisaki Gédéon. Abi détruit d'abord l'hôtel de Baal qui est à ton père. Nanu o détruit en côté. Yango mona musala ezoya. Relation ezoya. Liba les oya mais et souka na nzela. J'aimerais par cette prédication. J'aimerais na penser que nzamba pe si au comprendre que temps est coquille. Il faut réalité en écouer.
avant David à se présenter à Bundana Goliath, il fallait qu'il d'abord à Bundana lion, à Bundana ours, qui va combat la famille. Richesse n'a pas menacé na ba ours. Richesse n'a pas menacé na ba lion. Avant que Bundana Goliath, il faut au long dans l'esprit. Voilà bien aimé dans les Seigneur, combat famille place et vandi. Voilà place alliance à famille vandi. Yango au mona partout place au sambela. Mais le coup le quartier le coup on a été elanda yo. Tout ça bien attend mingité parce que les médias ils attendent. Mais n'engina o mukenzambe a solo lina yo. On comprend qu'il faut quatre réalité wana. Il faut au quatre alliance wana. Mon frère, Rolanda te o bat bakomolo balelo. Ba pasteur ba ça ba faux. Ba pasteur ba saliboy. Il y a des faux, il y a aussi des vrais. Mais le problème est la réalité au bikana vinao. Le problème est la maladie au kutanango. Le problème est la réalité ya famille. O so lali o lotawana. Nate ya mutumoko. Ba soda o balanda ko na butu na banoto wana. Ba uta wapi. Moyibi a telemaka na vie na o na porte ndaku na yo place o lalaka o lota moyibi. Ba uta wapi. Et bien aimé, ba te belé o balota miyibi na vie ba o ba sambela te. Lelo ba kota na sia mabele. Oye ba teta musu moyibi ano mona aya ko tema na porte ndaku. Peut-être a lukande azwa molimo na o. Biloko lota bazo ibo chaque butu wana e uta wapi. Sak na yo o moyibi ayiba na chaque butu e uta wapi. Neko monde da ténèbres tike la mutu apparence et botoli réalité. Son sambelité. Son lukinzambete. Son ba bonneli ponote ba oriento na prière te. Au ko ba no bika même réalité, même phénomène chaque année. Note ya maman mo aoyokanga. Note ya papa mo azoyokanga. Note ya sœur mo azola nanga tango ekoki. Obima na alliance à famille. Obima na alliance à makila. Obima lo kwa Gédéon. Nzamba bi détruit l'hôtel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés. Oko détruit hôtel wana malchance. Oko détruit hôtel à célibat. Oko détruit hôtel à mari de nuit à femme de nuit. Oko détruit hôtel wana ya stérilité. Oko détruit hôtel wana. Oh ya kako saccager richesse mutokia mutu. La Bible dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Mais t'as la vie no bien. Au monde que au travail dire. Mais c'est comme si richesse na yo et qu'il est quelque part. Mais Dieu veut faire quelque chose. Dieu, nzamba nga bimiso na kata réalité wana. Nga bimiso na kata phénomène wana. Toi na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. So bengi biso to peso orientation à prière. So bengi biso to zotan ya osambela. Monde ya ténèbres éthique et la réalité. Éthique et l'apparence et botolo réalité. Ne ka ya batebele, ne phénomène ya batebele. Alors tango ekoki, nzamba bimiso na réalité wana. Tango ekoki, nzambe abimiso na kata situation wana. Tika nzambe apambola, batu nyonso oyo bazana biso na kata prière ya chaque lundi. Tika nzambe apambola, batu nyonso bazozwa tango benga biso na kata prière. Tika nzambe apambola, batu oyo nyonso bandima ministère na biso, ngolo nzambe ezali ko na bino. Nena sambela pona sœur moko, nena sambela pona sœur moko pona frère moko, nena sambela pona ndeko moko, o makambo esimbate. Na zo biso bisiko zali. Nous avons un Dieu tout puissant. Nous avons un Dieu vivant. Wa ko bimiso na kata situation, o bat ba lembana nango. O mokili, o famille, o ba relation et lembani nango. Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable abimiso na kata réalité wana. Abimiso na kata situation na pe apeso vie asika. Ngolo nzambe eza place ozali. Nena sambela pona yo. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moto nyonso o azali na alliance ya famille, na alliance ya makila. Na tango na sambela ekweya au nom de Jésus-Christ. Alliance nyonso makila ya malédiction, ya condamnation, ya célibat. Alliance nyonso ya ba femme de nuit, ya ba mari de nuit. Alliance nyonso nzambe na bomo ozo lié ndeko mwasi pe mobali partout place osa oza la délier au nom de Jésus-Christ. Nzambe apambola yo, apambola famille, apambola bana, apambola makamna yo na kombo Yesu Masia. Amen. Tika nzambe alola apambola biso, apambola ndeko Alvin,
apambola ndeko na réalisation kuna. Alors numéro na biso plus 243 89 69 16 721. Que mon Dieu vous bénisse. Voyant Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwani, Balobi Tokota, le Lobi Sonyo Zona Bila Rebutige, Tokota Nebisotolata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwani. Eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba duvet, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.